juger par rapport à mes bécos, par rapport à ma loi. Tu veux dire, bandembo faisait là, bilo mo bébé so bato to tangi mingité, to continuer ko yeko là. Par rapport à ma chanson. Alors. Et puis zo la kisake artiste azo travailler. Ngana culturel. Souci na ngai ozalaka culture ya Congo ekende liboso. Nasa par exemple soki ngai na kisaisa ina ndenga théâtre na koma Gabon te na koma Côte d'Ivoire te mais à travers Fali bonanda ko mwasi ya brido le bokoni bandulo na tikiang na tima bandulo. FB100, le spécialiste de l'événementiel pour tous vos événements de qualité par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba kango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir l'heure d'être branché sur Image Prod sur votre émission L'invité parle, une émission présentée toujours par Gloria Olangi, la méga star de la presse congolaise et une américaine père de Congo. Je dis merci à tous les vrais. Abonnez-vous sur Image Prod, vous ne serez jamais dessus. Je dis cette émission à toi, mon agence privée d'Isola, Marcadé, 31 Victoire A57. Merci beaucoup à le véritable code. Yaouli Mouchine, je te salue, tu es à Kinshasa. Merci à toi. Merci à Jojo Ngondaïmé, la taille avantageuse pour Capo aussi à Cordelis Monongo. Je te salue Saladin, je te salue, le du titre. Merci à Mamé Miline Zimbaya, tous Pépélé, Yambetolo. Merci à toi, Ordi, Paris 20e, Simba Paris Namaboko, pourquoi pas aussi à Dadima Vungoulé. Je te salue, merci à José Moulomba de Cœur de Béni Barcelone. C'est une émission spéciale et selon vous, Debosenga Kinga, Gloria Tozan Bezo, Yambela Bissou, invité à Nato décortiquer Marambo Belé. Il y a un de devoir, il y a pas la bino, il y a Mbeli Soussou, il y a aussi la Marambo Belé par rapport aussi à Matanga, par rapport à tout. Sur les réseaux sociaux, si Jordan Mizo il est avec moi, Coco Fon a déjà caméra, que je suis passé, je suis avec Fiston Mavinga, c'est l'artiste de la République démocratique du Congo. Pour le moment, tous années en Akati, en Bokaya, à Paris, Awa, sur la Mambe, bien à France, à Paris. Je pense qu'il répare pour bientôt, à Kineka, c'est jour avant l'année Awate, ailleurs, à Neka Kunda Fofu, à Bruxelles, on va en parler avec lui. Mavinga, c'est bonsoir. Bonsoir. Donc, on a battu sur Bazuli Bissou dans Bazui. Voilà. Tu checkes salut.
Voilà, mes condoléances parce que tout ça pinata matanga ton père de mort on a vu soya moné na kataba comédien au hasard de konayo ya Gianni Faya, mes condoléances à toi fiston. Merci sincèrement. Vandi pendant mon thème, que son âme repose en paix. Nzambe a sunga biso, ba otutikali, te ba kotambula na obanga ye, na lulengi o ya lingi. Pour que na mikolo suka to mona na mboka tata. Na mboka tata, comment vous avez connu Gianni Faya? Gianni Faya, d'abord to yebani lokola ba artiste. Ah ouais. Après asa beau-frère nanga. Ah bon? Ya côté nene ya Gianni Faya madame. dali ndeko ya Mama Vero. OK. Donc voilà, Mutukutu azo représenté famille Awa, et un grand frère ya ba Mama Vero. Wazarapi Awa. OK, oh babia zo kena ko Kinshasa? Voilà. Mais selon ba rumeur aux âmes ta famille vite fait ba rumeur etambola ka famille sondola ki ye na poto ba benga na tanga zango sika vendre la famille pe sondola ki ozaki informé ali kambango. En fait, poto isa mi balé. Ouais. Toi na poto comme imagination, Ouais. toi pe na poto comme réalité. Ouais. Donc na poto tu peux ça peut-être ba image comme si mutu toza bien, mutu toza un problème té mais bateau ba vendre awa bango ba ebi réalité en beaucoup. OK. Donc moi je trouve que na poto nga en termes de bateau na kondana mutu té parce que poto mboka mo biluko aneti mutu nyonso ana carte mémoire ni o ndele sa che o izotambuse mutu nyonso tambula ko en fait mona ni to mboka mo ba robot kaka pona ba immigré mais même na bango moko mona mundele mo be français pena otambula oloba ngabe mundele oloba bindelo c'est ka boy yekutu wana oloba muke ba baloba ko le kai bazali na balu ya mundele musagangi merde agangi merde pana bi kaka boy donc voilà. Donc moi je crois que na poto za mboka d'abord ya mutu na mutu mwana na mwana et puis après voilà quoi, moi je crois pas que famille Basundola qui Voilà, fiston ma vie ngabi Fahim Basundola qui était tant que mon akalelo les artistes congolais mususu bazo souffrir yo mi benga patron ba artiste n'habite sur remis on déjà comme patron tous ara toujours patron artiste comédien quand tu vois ton frère par exemple bazo souffrir na maramlo ko ya ba mikanda façon de vivre tant que l'artiste le bela condamné. oui toi na ba souffrance mususu mutaola kiso parce que pas seleki oui biso to la ça ba souffrance na biso pas seleki. Je crois pas que Gianni Nabo Moïnae a l'accès biso makambo nyonso banego vivre to comprendre en autant to moni ba proche nae tangu ba bakui na kolela na bango nde to ye comprendre que problème nini ko ici ezaki problème boy ezaki likambo boy moni biso ba congolais to lela na koloba et na koloba wana peut-être yo za emporter na mawa mais bato ba o compature na yo bato ba o yo kama wana yo bangonde bazo kama kambo zoloba. Donc moi dans le baquet ba comédien tout est ba laksa ba problème na bango ba problème il y a souffrance c'est ça ka problème ya mbongo te hein et na mutu musu pas na mbongo ma souffrir pongi ya raté mutu musu pe ana mbongo mais appétit za raté mutu musu na mbongo mais et le roi Gianni ils ont dirait souffrance ya bolingo ils ont souffrance ya mort des enfants souffrance ya mukando dirait sangani ya Gianni Faya bon ba souffrance mutu nyonso azalaka na omoni nzambe déjà cha mutu na problème yomoni mwana asekaka après abotama na kolela to po bayeba ke mwana abotami aza bien kolela nani kolela wana sikoyo omoni esali sikoyo ke abotami po aseka ata mosusu ba 2 3 jours 4 5 jours 6 jours to mpona oloba ke na ye mokili ya pasi mokili ya milelo mokili oyo ezanga mawa mokili ya baparent oyo badepensela bana ebele bambongo mais bazwi éducation te
mokili ya ba parents mosusu azangaka mbongo otinda mwana na classe mais mwana bien éduqué mokili ya bato mosusu bazaki na biloko kolia mais bana santé ezate mais mokili ya bato mosusu bazaki ata na mai ya komela te mais bana santé kitoko mokili ya ba problème mokili ya ba confusion mokili ya ba respect mokili ya tout ya manque de respect mokili ya tout ya maladie ya kokufa nzamba sali mutu pona kobotama pona kokufa. Voilà. Les lorsque ça la analyse, ça la vraiment analyse, surtout ça la dissertation si j'ai mon robot sur la mort de Adjani Faya. Et comme il y a Suisson, ça n'a pas pu rejoindre. C'est une histoire de Adjani. Non, après, faut évacuer. Nga nazaka trop spirituel. Nga natala liwa na sens ya obotami okufa. Et kokufa isa plan ya nzambe. Tu sais, Gloria Olangi, mutu tango akufaka, bako chao devant les médecins les plus intelligents du monde. Monsieur Zamkono akufa, nde Zamkolo médecin na ko mazoba. Après tango yo kufi, azongi mayele sima ba regret bandi. C'était juste pour le aiguille condominal. Ah, mais il fallait traiter les pulmonaires cardiaques. Mais ici ma kambweleki. Donc c'est comme ça. Des fois, quand on est en vie, on parle de la mort comme une blague. Mais après, ça arrive. Alors, Mundele, ça y est, que l'Iwa, le existera. Ça veut dire qu'il faut une assurance décès. Assurance maladie. Assurance maladie, si on a belli. Assurance, tout année. Assurance maison. Assurance maison, si on a des problèmes. Mais biso siko na ba maté ba pasteur ba te biso so ke ka ozo assurance décès eza loko mi bendeli liwa so ke zo assurance ya mutu ke eza loko mi bendeli accident donc ba comment banga assurance en fonction ya ko kanisa ke so ki na s'assurer na mi bendeli problème on na s'assurer le Voilà, je savais que Fiston ma finga ça. Ma finga. Aujourd'hui, tu es parmi les comédiens, on a beaucoup de orphelins dans le monde du théâtre, au père de Oabimi, ça, tu es baravé, Kadomo, Koufa, Naïba, les relations, c'est un cadeau, n'a pas d'anaïatique. Ben oui, président Msoka Diombo. Non, moi, j'ai quitté mon président, toi, na longé na groupe Kadiombo. Na koti na 97, na longé na fin 99. Début l'an 2000. Oui. Oui, il y a une histoire de fiston, voilà. Oui. Alors, relation. Il y a banane. Il y a banane. Parce que le ne pas là, on attend que tu as la banane à Tika. Bon, en tout cas, vraiment, franchement, vérité, tout ça qui est matanga, après matanga. Déjà, contact quoi, déjà, ils ont mingité. Mais après, chacun a ses responsabilités. So qui problème ngande na zakabe so na problème na yo ka sonité benga batu no benga ban mais maman Nicole azana a mère na biso ndolo bibo ozungi singa pe na makanisi to na bato pe makambo belé tellement que okoko réfléchir nyo sauter merci Gloria Olangi pour un rappel donc mais si y a un problème biso zana biso to zaba descendant il y a président Maska Diombo. Il nous a épicé avec son intellectualisme. Et voilà aujourd'hui pourquoi ça c'est eux, soit l'obilicam. Il y a l'intellectualisme tellement dans la comédie, dans la bomotonae, au moins pour comprendre les athées. Vous avez combien de abimi ça? Il y a Fiston, il y a V12. Il y a V12, toi on a Pakaloui. Toi on a Ginola, toi on a chef Orlingoma, toi tu sais belé na balubumbashi na bana partout. OK. Tout me belé. OK, bobi me belé mais les locaux avaient 12 années à Londres mais moi on a tika la msous comme beta ma casse on parle de Fiston ça et Pakaloui. V12 super ça ma casse. OK. V12 années. Yo, ou tika théâtre ça yo. En fait même Kadiombo. Azalaki artiste pena ya théâtre. Nous on a été formés dans le show, dans le spectacle. Avec Kadiombo, on était plus dans des Rotary Club, dans des bilor ba UNICEF, bilor mo ba organisme, ba ASF. On était tout le temps sur le terrain. Mais après,
le système nous a imposé la télé. Ok. Et la télé, les Arwaneti, Bossala et Lomobe Oyo, va imposer bino par rapport à l'histoire, il y a début, à commencement, à ma sona bino. Déjà, quand on tout ça, à théâtre, déjà, il y a moins erreur. Bossala Ranini Kas. Ils ont un télédrame. Ok. Ils ont un film. Bossala a film. Tout ça, un film. Mais sauf que le quoi film? Ils ont un film. Film, mais la qualité m'a bien. Qualité m'a bien expliqué. Côté technique. Tokende, ba pomba tout ça les ans ba film mais qualité m'a bien. Qualité m'a bien. Ok. Bah Jésus demande na kana. Ba maman na histoire. Mais nenga m'a bien. Mais qualité m'a bien. Qualité m'a bien. Qualité m'a bien ndé expliquer story. Je veux dire tout ça film caméra, micro et monana. Ok. Ba couper ba action et yo kana na kati. So idée le quoi ya film le quoi Jésus demande na le quoi ya ba américain. Mais si le lombe total ango. On a fourni des efforts tellement que nga ça na sali ba effort nyonso mutako sala. Mais ce qui te perd ça pénate parce que nous on croit, on nous a fait on nous a fait cru que Kozala artiste international dépend d'une langue. C'est faux. Kozala artiste en termes de cinéma dépend, il y a qualité à travail bossali. Même qu'on interprète film dans la langue musu, ça fait partie de la qualité. Bossali film na ba option nango. Le total na ba Netflix. Autant la film en anglais mais au continent option fini be film même film comme en français. Je veux dire que ça c'est pas l'artiste. C'est côté technique. Voilà. C'est côté réalisation. Mais là, on est à beaucoup de niveau parce qu'à un moment, c'est ça qui est Afrique du Sud, ça la même banzembo, tout le monde a baïma. Là, on est à beaucoup de niveau en athée, pour ce cas, quand on na ghetto. Kobanga. Ok. Kobanga. Na yo po banga. Nga banga te yango na tika. Ah yo tika, o tika po banga te. Baya ebele ba banga. Ah, risque au ça c'est au tiki théâtre, ça o le kana TVT 5 ans, mais au tika liyo. Ok. Mutunya sota kokango. Pon babanda ko benga poto cimetière d'artiste. Parce que soko yé à l'époque il y avait pas réseaux sociaux net les YouTube, TikTok voilà. Ans baza rescapé la richesse 2 minutes comédie belé na poto zigura belé metapinga maxi Joel Kes maxi bango baza rescapé ya artiste akufa na poto cimetière d'artiste à cause des réseaux sociaux. Parce que Hans aujourd'hui a trouvé peut-être canal nae, ils ont passé page Facebook nae, chaîne YouTube nae, ils ont publié biloko nae. Entre-temps, ils ont monétisé et gagné paiement quelque chose. Okay. Mais à l'époque, pour faire le théâtre, il fallait qu'il y ait les canaux, chaîne na Congo. Maintenant, il y a koto. Du coup, au limon na scène, il y a un Europe et un cimetière d'artistes. Alors, voilà. Ce que l'immo na scène, moi, quelque temps, je pas beau alors, ça, c'est ici que na sala qui d'abord ba effort, il y a que ça la makambo et l'immo akate. Na sacrifié ba makanisia kitoko, makanisio pena ba ko miselango pe $1 million, ba sala lango film pe mokili mobimbe e moni yango. Mais biso sala yango ka boy. Ça c'est na sala nyonso o mutako sa na théâtre. PD na sala, soda na sala, maître na sala, pasteur na sala, Yesu na sala. Ah, na suka ku na PD te na sala tina lesbien. Yebisanga. Voilà. Ma finga na lo barelo modernement awa oyebisaka batuke. Bato mon aura ma bé na linga les cas vite fait mais na lingelo kana msuso soigner on lelo na été soko sointo tika on lo ba ke barolo yo joueur soit personne présé lo mbe akokangote c'est par rapport à quoi c'est par rapport à standing na o ya micha biso to ba kufa bika mais bato no so ba kufa bika te imaginez kana me ko komelo ka scénario mo par exemple yo mo bena otala so ba ndimo jouang par exemple
Président Lombe. APD. À Kokangote? Alati talon. Tu chaînement dans le colo droite. Moi, Président Lombe. Tu as mini jipa cuir. Mutolo libanda. Na bisemo a. Et Lombe quoi oya. Masumo yo momo kisomo. Pourquoi non teka Masumo? Kasi ba on ba PD. Masumo pe PD. Masumo quoi alati doni. Na kola pamba. Parce qu'on a boutu wana. Na chos na ba. Moi Masumo. Papa Masumo. Non l'action que ba osala moté. Mais on peut se faire somo on a les solo na ngokaka. Et Lombe bonyo bien. Et le quoi mibali bazu mibali te mikolana ce que bakomba lobi ba lesbienne ba ombali. Ba musa bolingo. Et ce que tu filmé ba on a victoire. C'est une jeune na victoire ba yezo transport. Ba to ba tondi ta victoire nezala. Donc même ba on modo tant on bete on le solo. Li solo na bete on a TV mais surtout ko tene na bete na sexe ba on a prise na commissaire na mo quoi. Faut jouer. Rôle. Vous avez appelé au titre Moutolo Liban, est-ce que vous percez au moins piercing? Mais attends, au moment que, en fait, chacun de nous a son style. Voilà. En dehors, il y a style, chacun de nous a appelé locaux. Il peut faire. Ok. On a risqué. On a un risque. On a risqué, on a dit risqué. Que ça, paf, dans le boy. L'ormo boy, na signant. Non, voilà. Voilà, nous sommes là. On est en train de poser des questions à Fiston Saïsaï. C'est un autre demande Bosenga ba question te reposer yango. C'est le loya Jani Akoufi mais ya moi makele le Salima et quand on veut tourner yango parce que tout le monde comme tous qui représentant ya mbongo moko ya qui à faire 10 000 euros. Il a choisi Matata. Beaucoup de gens qui biso na misu ya batu 10 000. Mutamoyi maman Akoufi tout le monde qui maxi c'est on a bino les lettres na comme maman Denise Bosunga bango alobaki mais les qui mi côté tout le monde qui grand maître choisi Matata PC mbote après 10 000 euros na misu ye 10 000 après tout le monde ka ba rimer association moko ezalaka et longolaka 2 000 ya matanga tout le monde ici tout là ba tout comme association pas miga ba kotanga comme association na te mais ba bazo mona elongi ya Fiston na makambo wana toni to yeba sola mbongo 10 000 et comme 8 000 après le babi était sous 6 000 ça association ezalaka yo banani oyo ça pesa kimbongo na maboko mabiso mona kelongi na yo osala association mo bolelaka na matanga olongolaka ba montant déjà Nasir maman na ngai Gloria Olangi batubeli bakoma olela c'est pourquoi tout monde resuna ba matanga te yo zaki so muta kufi mona soko telemi tozwaka solution makambo leka bien parce que na lukaka na zamuta valeur tellement na zamuta lolendo tellement na linga lukumu na koma ko éviter ba place nyonso na moni ke lukumu na ngai batu bako sakana nango facilement après ko zwa na bango solution. Moi je crois que tant Johnny Fay a Koufi biso nyonso tozela kwa bana soso to pole limbula mama na kisa saleli na lela mwana langa ndenge nini ebembe moyela nga te bemba mwana nga biso pe ba comédien to kutana to sali pena réunion oyo to lukata to kokisa ta mwa 2000 ata mwa 1000 ata na ndenge na biso mami ba comédien ne belé to salaki omoni pena ke ba miso zo tata banana kana 2000 te poto lukaka ata ndenge nini to ko sala OK parce que ata soki to salaki ndenge nini elinga ezalaka matanga ebembe na biso to luka ba solution. OK Ata tito le la bongo peut-être bato ba salisi biso ba permettre biso to gagner na temps. Merci maman Denise Nyakero pour la motema wana, merci na papa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour la ndenge bosungi biso. Donc ce maman Denise te a aidé biso. Toneka ndeto umela nako luka ko kangisa tita mso ezubino pe 2 mois 1 mois na ndambu po bo réaliser dikamu na bino mais lisungi esali biso to gagner en termes de temps de kona biso to lela et bien
na ba condition ya bien. Alors, nga dans un moment muto ba solution. Nzamba sala nga bon. Kombo Troubadour, na okango papa Kwedi. Troubadour. Troubadour. Abi sai. Ce qui vraiment ba comédien tozalaki na bolingo. Tunga tu chao comme présent na biso. Parce que toi tu es un Troubadour. On a présent Papa Kwedi. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. Marga za otambola na masumu. Oui. Marga tambola na masumu. Te Marga tambola na masumu te. Donc apesi likanisi na ye lokola papa abi yo meto tchaki yo oza président. Parce que toi tu es un Troubadour. Na ba désordre na yo, na ba kiliboma na yo, mais tu nous trouves toujours des solutions. OK. Nga kuna tune papa Troubadour el ngela sanabi quelqu'un aya sali désordre. Mais na désordre na juste solution ya leki. OK. Moni, tu nous as trouvé beaucoup de solutions. Et tant que bimi na réunion là, toi na ba relation. Tant que bimi na ba réunion, toi na ba relation. Fallait chacun de nous maintenant attendre na ba canon na e mutunu ya Robin. C'est là où il a accepté force ya ba artiste. Le grand maître choisit Matata. Le boss qu'on salue, qu'on dit toujours merci, qu'on ne cesserait jamais de remercier. À chaque fois que tu as au kanisaka, matanga ya jani, tu bando penser na ye. Tokoti, kindo, ya kindo, nde nini. Toto okoti, to nani, to nakoti. Na respect, baba vous, to. Nga na mchaka na vous, ya na cheto. Tokoti, ya kindu grand maître ndeni tala matanga za boye situation za boye ngali nga kokota na ba détail te bato babi de yande sese ya vivre bato babi de yande sese ya zalaka nga so bato mbongo ba respecta nga eza po ngai moko pe na se respectaka yana muto mbongo moko te awayebisa yo que à l'occasion de rien sana benga ye saisa ya yaka na porte na ngai avant de ozela ngala la muka aba yesinga ke saisa ya luka yo ya sa rendez-vous te so na chombo na bengi yo na zuyo te donc c'est no yate pona ya pa ya mutu oza mutu nanga ataza na ba milliards il faut ezala na autorisation na ye et batombongo bazana ba loi na bango mobe aussi bango ba cha moi batambo nde bazabon mukileza ya bango batambo ba choisi Matata ba Eric Mandala bato no so bia bambongo ba Willy Musheni donc mukileza ya bango baza pe na ba loi na bango siko ya bato mbongo bi justice bane basalango justice ndeza la kesa mbo bi bane basala justice batambo oyi pone basala justice o ba minoritaire ba mukie ba bola ba tale bele do ba bola so to silika siko to bibo allez tous les mobola bola mutambo wa obige niveau batambo ba betama bokam siko na niveau na bango ya ki batambo na bango bazo na ba loi na bango mobe so ozo respecter ba loi wana ozala toujours entouré na batambo ya ba comprendre mais ça ça bien na Eric Mandala ndeni pona nako ko présenter dérangement te pana batambo balinga kimia batambo balinga so expliquer likambo expliquer bien ya ba mona ngana zalaka toujours pembe na ba ya Willy Musheni ko damboka ya ba mona ngana zalaka toujours pembe na ba tête ndé maboko bank ya ba mona c'est toujours à sa pembe na ba bedashu c'est toujours azalaka pembeni ya ba grand maître choisi Matata azalaka toujours pembeni ya ba Abubakar Liondo Nzambi ba Mongwabi
Donc je dis c'est pas de la magie. C'est le respect ya mibeko ya bato mbongo. C'est le respect mibeko ya mbongo. Alors tant on to checker boss. Oui. Yo monite ke bato yo ba linga ba chama kelele bana bato mbongo te. Ba sa pe na solution te. Ba okoka pe ko supporter solution te. Ba linga ba créer eloko ba bengaka ko désordre ya kokimisa bato ya mbongo pembe na bino. Non, mais c'est un gros babon, on a une image, c'est tout la c'est tout la confirmé, association, c'est une association. Donc, bah image ça. Mais tant que vous tous en bon. Oui, 10 000, mais on a 8 000. Dans le bin ayo que si tu es en bon, mutu nyonso oyo nako ki zombon alanga mo. Kinena nanana. Ba bino mo na vidéo te ba non ba bakena zombon. Est-ce que tu benga kit? Yo ndia so bino association ta ki bato bakenda ki to koloba. Nga na association en poto. Nga na poto ko association to na individu. Donc to zo mbongo nga mutu na zimbongo na yo sa ba komede ke met atindela nga to zimbongo na maboko ya bato. Ko to bo zimbongo 2000 eke association. Ngai na ye awate pona ko lobake association nini boye sali boye nini boye. Nga na vivaka na loi ya bato mbongo. Mavinga, yo vivaka na loi bato fils. Veut dire elingelo banini zela. Elingelo banini. Ngana omoni ngande na boy. Ngai souci na ngezalaki batinda biso mbongo. 10 000 euros. Batindeli biso. Biso ko to bana lokata mutata na sota 2000. Ah. Toujours mutu atindeli biso 10 000. On a 10 000 wana. Donc ba pesi nga 10 000. Nga na zwa 10 000 na pesi pa nani pasi atula on a 10 000 yo otaka vidéo te totala ki vidéo mais ça mais si autant nga zimbongo na pesa ina zela mais si atula lobby association longola ki déjà 2 000 abi nga na longola 2000 association so nga kombo na nga association nzamba lola mais zela la bizela zela basa na kona matanga nyonso zela totala image na bina yo zela. Donc, on bon, on a joué combien? 10 000. Il y a 50-50. Na président. Seattle. Alors, so Seattle a le association et l'on les 2 000. Mouto kende na mbongo. Abima na mbongo wana akende na watata et awa et que awa. So il te comprend les Seattle là. Quoi? Association il y a 10 000. Mais il y a lobby association. Mais biso to mbongo wana na association. Ce que tu as dit, les Cambois, 8 000 les autres canadiens, est-ce que tu as dit? Dans le biboui. Place où biso to kende ko zo mbongo. Au grand maître choisi à Tindaki 10 000. Et ça association. Il y a nan. Et ça association Oyo Yé Azali lokola neti président d'honneur. Il y a association. Il y a association. Et puis ça il y a 10 000. Basala ka ba matanga. Soki muta kufi balelaka bakendaka boye basaka boye. OK. Si on a besoin plus de détails. On a grand maître choisi matata. Yé moutako pe so ba détail ya makambo nyonso parce que avant to zo mbongo to solo na grand maître ba to association ba expliquer ki makambo nyonso et pas ya mutu oyo atindi mbongo. Alors ngala linga ko ya te na télé pona mutu asali effort na ye atindi 10 000 na ye. Je veux dire 10 000 na ye atindi. Ça c'est 10 000 il y a 50-50. Mbongo ye pas ça c'était mbongo ye na association. OK. Association wana bayambi biso. Tout ça qui une affaire ba 10 acteurs autres que nous avons oyo to benga ki poeza la claire. Ouais. Bozui 10 000 bayambi biso. Ta bayambi biso wana ba pesi biso ya komela. Ba pesi biso ya rolia. Zolanda babengi kolombongo biso nyonso toza wana tala mbongo tindi ekomi yango mais baartiste na biso toyambi mpe bango balie bameli oyo etikalaki yango oyo topesi bango na maboko basololi na mokolo mbongo nga na kovanda boye te na yo Gloria tout banda ko expliquer na batu makambu oyo batu bayebi na bango te ba comprendre na bango pété oui ma mtolo ba pourquoi parce que ça ba image ya batu mbonga matanga
Batu bazo loba que lié 2000. Si tu la lobby association le ngoli des 60 ans autant à combo te. To lié 2000. 2000 et mon até. To lié 2000. Ezo mon até. Na tuni to lié. Yo mto ese so besoin ki na poser question to lié 2000. Oui parce que zo 2000 ezo mon até. Bon, OK, pas de problème. To lié 2000, to les gana question. Ah bon dimi ke bo lié 2000. Bon ndimi na to lié 2000. Cher internaute, 500 dimi ke ba longole 2000 na basia tout là. Association ango eza yo lingi na ndima ke to lié 2000 ba luka net 2000 batu ngone ba luka ngo bino bolinga ba lukisa batu ba mona ki ke ba bino OK to zwa ki mbongo na jimbongo na pesi pièce ya tout la so ça a besoin plus de détails tout na c'est tout t'as fait ça tu n'as pas le best association longola ki 2000 mais peut expliquer bino association ayebi comment na rote mais siko yo oh yambisa ise kasi mtu kopa likambo mbongo doya omoni ngai yango bomona nga na koma ko se méfier na ba makambo ebele nga na parmi bato na mbongo te mais place ba passe ezalaka place ba souci ezalaka ça c'est ayaka ta na moi 500 ayaka ta na moi po ba mona ki babi comment patron bato ba boule ndire 600 talongoli 2000 ça c'est na longola 2000 ba boule bo po babi patron mais ça c'est talongoli 2000 ba otanga ko moni ba comédien lelo ba banga otanga ko ça c'est na nani c'est juste faire te comprendre est-ce que 2000 est qui en fait nga ko sala ka te ke lokola neti place batu ba respecter bino fo boyela ka batu wana ba merci ba pesa na mboa parce que mon colombo on pas zo ka ke 2000 ezate muto apesa bino mbongo azo ba pe 2000 ezate pour émission termine internet gloria 8000 etikali ba parce que ba bituna gloria bien ça tout la lobby mbongo ezali moni famille non mbongo kina kisala te tisi ko ba nga mbongo kina famille ya mowei. Vous gardez un bon point pour que vous matanga basunga bino. Comment vous les comédiens vous êtes incapables de relever même salle na poto la bon on a bino moment ku faisant de nos comédiens. Lo moni nga nafana na poto te hein. Matanga ekutinga na poto na yaki poto vacances nde mutu no sala ba calcul na ye. Obi poto za ko apine toboki. Ouais penata na 20000 euros kapela 20000 euros so chel to na 20000 euros ka ndenge misa mpepeti esili bishon soto yaki a mutaiba ke Janifa akufa azati mais ce qui est bien ndeko na biso liweze loko esengote ezelo ka pasi mais toujours solution Jani alelami Jani a corriger kenekin so on a besoin ba détail ya mbongo nga na organisation matanga ya Jani nazata na comité moko te ndo mon ngabe ekika na kopa 10000 donc nga azaka mutu loka artiste nyonso oyo kaka nde omoni bakene na ambassade omonenga na ba réunion oyo etikali mususu oyo nayebi ke parce que so sali par na olongwe okomisiko kolandela makambo mususu oyo yo pe kolandela pour que o sunga autrement ok donc nga nako bando vanda ka boité na télévision na banda ko expliquer atina mbongo 10000 oya lié 2000 o te ba matanga ni bambongo liama na organisation ya matanga ya Jani o artiste ba combien ba salaki bo minimiser bango te parce que ba trouver solution. Il faut couper ça ba artiste wana makasi parce que ba telemi pona ndeko na bango et puis toujours ndeko mutu azana besoin ya kolia mbongo moei awa ate na kati ya association ba konzi ba ali association organisation association o ba sali pona ko gérer matanga oui mo konzi zanani ba Viesiatoul ba Devos ba molai bazawana toana ba caissière bazana ba tutu bazali. OK. Alors tangu matanga so bat bana besoin justification. Ba yo tuna ça c'était ba tuna commissaire au compte caissière ba kondi bo pesa biso nde makambo ba détail elekaki. Na mona ki Viesiatoul na conférence de presse mon ba au ça. Allo bien ou non? T'expliques comment il y a 10 millions de mais kasi sigoyo mais tant que association o yo kama manga na loba na ote so qui Viesiatoul alobi association mais après c'est bien ba détail on nga na association te
yaloka ba makambo yango ba rouge mais yo olo ba pembe azoki ma question na vese toi mazoki mabaka otanga kombo association tazaki vraiment boy c'est pour cela cette zongeli affaire il y a 10 000 wana parce que tanga aboy kombo association na loko po bika to tuna vese tout la to zongela sous vese tout là expliquer sur makambo mais ya boy ki kombo akotanga te botuna e a expliquer bino. OK, merci beaucoup. Comment on est bakondi? Merci beaucoup. On est bazo gérer c'est nazala ngam na gérer le côté na makambo. Merci beaucoup to l'équipe étape pour Anna, je pense que va comprendre pour comprendre le to yamba visa to tout affaire il y a 10 000 association les années ni pesani. Je suis toujours avec CSA ma vie en sur la CSA. Il y a un moment le gens bazo déclarer mes comportements envers des artistes musiciens. CSA il y a un temps aux eu problème avec l'artiste Bill Clinton. To ibinenge ki narratif je sais pas so bosola lelo. CSA chaque fois zela tant que l'un artiste mort auto un problème Bill Clinton en fait Bill Clinton to la vérité hein parce que sinon tant comme expliquer vérité là au niveau là oui to bani na Bill Clinton en fait biso to uta ki poto na Weranson ouais to komi na kin Bill Clinton to ju cop mo be ya okende Angola ouais na cop wana ba biso ba comédien na Bill Clinton ouais même producteur ouais tokenda ko beta na Mbanza Congo to komi na Mbanza Congo to sali ba spectacle na biso et l'équipe bien tozungi kin Bill Clinton aleki na TV alobi ba memaki bango poto batondite yango na zu ba comédiana et sobe na sai ngape na kina bango Angola pour batonda ngana otikelo wa bongo te esobe pa otikelo wa bongo te to biso pe to keisiko na télévision na esobe poto contredire kaka makambo Bill Clinton alobaye que c'est faux kaka ndenge na esprit ya musique ya ndule ke foko bangisa foko sala boy nde komaki ke Bill aye kozongela biso na écran boye bisa le deux du pont no baleka na TV et sobe na c'est place na okuta na bango nga na pine à train nga na obari na obola bango ah bon OK ça va ndinga pe na zongi ke nango et sobe loka za na e sango akimi na e makambo wana nga ko atika makambo te na continuer na Bill osenga pardon bokuta na sosimat bonga bobundo senga ka pardon là bokuta na sosimat tu apart to kuta na sosimat to kuta na place batongi mango so uti rond-point Forescom o so asko neto ke ne Shoprite na uti siko fikin na ya na orange na nga rouge ba bo senga pardon yo kana bisa ote na ya na orange rouge bien batu na nga no ba makaku mbona kati tona ba mokeke tona ba lokole tona ba mbona na ko bolongongi na mutu place na ndima Bill pe ti lelo to tikala bien na pese ba mbote place azali na moni amer moko boye telemi na coin wana jomo osko be ba log sengle mbati asper Bill botel ba to suye frein yo to freiner nga mutu na freiner Bill avec na banane Bill azaki ye moko aosola na mutu mo yo na bato ebele nga sikoyo bien batu na nga mbonda basena sena mbonda bafai na mbonda basena se mokeke barigelu na eso makaku mbwa mobimba to ina faire ba 10 personnes na voiture moko to finani kasi biso to yobi to finani bena bato mtona ba coffre ba kari fungwami to kita obige tozoka chaka point siboy bilatala be sai na makaku mbwa baoya bila mystique kaka na musika kanga sai keba biloka TV yo lingo me mangona nzela wana Bill ko on ba Bill abanga kyo abanga tende nini to 12 abanga te mais yo moko bika Bill linga beto so weki ka yo zo ngana nani yo bino momona ngana nani olingo beta Bill toi ba parent te makamba ko beta boye ko beta ona banaka beta Bill te po ba ko beta yo ngana ko lo bango te
bila mutu nanga na pesi ba mbota zali et ali solo kala yo mutu tumoli. Et pour un rendre ba musicien na yo ndo tomboli. Voilà. Après tu beaucoup tani. Malamo to seki wana kaka. Esili. Façon na kaka memela ki makambo de sali kaka to seki mbote pesa mi makambo ateve ko memango na nzela te. Keba sai yo na ba makaku mbona bolingo bosala nini? Mais c'est ça on bananga que on a bilé si là maintenant ba que c'est un peu louche que toi parce que y a un moment quand moi bimaki ya wa batu ba ibi yango temenga na obimisango na rolo bango. Lo bana wa liba. Affaire ya frappe moi les cas qui awa les cas que lo mona kati bill ba frappe rambo on a combo ya bill to ko combo ya bill au salaire to quand ça mutu na fallait ya vergo pour quand mutu na pour combo bill na kati tu te rappelles encore affaire Crocodile so Bill Clinton. Mais bien sûr parce que Isaaki na pire mutu nanga moko. Abi nanga ke ça y na tinde la bill mbongo me bill a pesa ngata merci te. Ngasko na kutana bill etake mutu nanga. Bill deni vie tel a pesa mbongo yo pesa merci te. Bill akamwe. Vous comprenez? Bill tango akamwe. Attends. Bill akamwe ndeni. Gigi Panmi. Vela nga moka album Chine otanga kombo na été. Alors, falaki siko biso to kanga mutu wana oyo azolia bato mbongo na kombo ya Bill. Nga siko na jwi numéro mutu wana na bengi Bill kaka na téléphone. Donc azo solo na nga lokola Bill. Sota nga na bengi ya mbongo. Yepe azo utiliser ka bato. Siko même mutu wana abana olia tina fali mbongo ka na kombo ya Bill. Abenga ratina ba fali abenga bato ebele abana benga bato ebele. So tanga na bengi aya zambongo. Yelo kwa yebi yake na yebani na kingani na ndega yepa yebiga solo na Bill. A utiliser so mutu mususu. Ama ele abike ndeno mto alingika présence nanga. Lokwa ya sa Bill te. A lingo ya te. A luka a utiliser intermédiaire. Bon, ça na zo benga mutu moko boya ya mutu na nga ya bendra nga ngo ala ponga la zala kopi moko na bango. Na benga pe masa biso mususu. Donc masa la ye ndepe siko to ye comprendre que mais yo siko yo abitala numéro ne yango. Nga pe tindeli nga ka numéro oyo. So na zimbongo nga pe la tindeli ka numéro na sa liseka lokola ndenge zala, c'est tout. Voilà, vous l'avez expliqué de Bill Clinton. Jonas Selos Ram. C'est le avant dans l'émission Migenema, émission Zali. Émission Lobby. Nabina yo, otuni ngati. Guerre na una sele. E banda wapi? Ah oui. C'est le avant dans émission ya Migenema. Na neni. Kasi mukuma na ne makambe banda kiti. Pas Mige Bandi TV il y a pas longtemps. Kasi tant que Migenema Zali awana. Vous êtes sûr? Mais bien sûr non, émission Zali non. Jonas Selos ça fait longtemps pour solo là. Ngana zo bana makambo ya émission ya Migenema. OK. Otuninga mukoma tokoza na mutu pe to solo la raté. Ba guerre na tuni ba guerre na biona ba musicien bande banda. Yo na otuna. Mais yo otuninga ngam na répondre non? To yo ka. Na émission batuna ni kombo nanga ni question nanga. Azali ko loba sur héritier. Apumbe mama bi même na bana ba sai. Baba na yo yana ndaku nanga na pesa bango bilamba. Mais après assembria mutu pona moi soso masirika. Ngana parent. Na responsable. Na vandi na landa biloko ndenge wana nga siko na makila show. Na kokaka te mutalo balika munga na vanda nie na tika ngolo kana batu bongo. Ndena yi ana lo bakese fo. Eza lokuta bo wela mwasi, bo wela masirika. Non. To la mwasi ndeni. Eza lokuta? To la ni mwasi ndengini. Ngana ma ina wela na mtu mwasi ndeni. Ah bon? Na habité mtu yebisa so passer kito ka isolo na net na grand hôtel. Comment on menancer na grand hôtel? Comment ni na Eza lokuta ki no menancer na grand hôtel. Na vinde to zaboy. Pozara pipiti na ye. Opesa ke ba cri, ya pesa ko bilamba. Yango wana. Gloria. Mama musu bino ba Gloria fo bolo ba ngo. Ti top tu na ka mutu na. Nde yo yebeli nga pena Gloria. Po yo nga pe to yebani lelo te. To yebani pe kala kena ndenge ya Gloria pena ya donc pena ba yebani na fiston. Fiston bi Gloria.
Mais est-ce que nande pena ngana nena bana ko la pena déjà nena wana héritier na so héritier uti poto yekini na yaka pena na ndako héritier wana wana mama campagne kuna na fungoli porte alali na tindiki porte na koti na keti na chambre ya basket na nga ngo yani wana masa na ngaselo ya camarade na ngati Ami kamata bi petit. Yende ochanga be nani ti petit ya seleo. O peut s'écrire? Tu connais le PC écrité? Bango bazwaka biloko na bandenge na bango. OK. Omani ba animateur. Biso ba animateur bazwaka biloko amonika eloko mo be pas comédien paf asali publicité ni mo amunganga. Ah savon médical ya solo yango na forme nango ya sel ba mama sel. Ay bango pe monaka ba yibi. Sel ba mama sel et kemba moko. Ça crie non hein? Babilo mo ya ça c'est le théâtre mo be ya Lumumba. Bino bano ba ça kabino ba jete. Oyo ka lobi kuna na maison mère babwa kiango. Bino bano ba ça kabino ba jete. Na tato ya tinda kabino. Lumumba pa. Ovana ka boyoki pas faire rigola kuna. Ale makakumbwa. Basenga kate bazwa ka boy. Ah lolingoli longoli keke. Ono qu'est-ce qu'on peut ventoni. Zambalo bae ale na motoki ndeo kozua na motoki. Au déclarant la censure te. Biso toza bato Na sokoda na biso na Kishasa. Nabi biso tant to sa théâtre. To sa la ngolo la ndena na bisio. Eza professionnel tendenge makambo za la rappeler que au sali filmer au créo déclarer ba biloko no sali la kati tamba ozo oyebiti. Ndembona mi ça sali soro bondo ndembona musique na koyemba na kobina tikanga na yemba tamba ba sanga ya kota mamba musicien ngana participer na musique ya Congo mais on a confié là bas que petit nanga o qui vient no mon pas petit nanga c'est qui vient no mon pas c'est reconnaître que ah petit nanga c'est fiston reconnaître que ça obiso azwa komba ba pesa ko voiture en rouge ah boni boyoko boni boy to ko si to le magamoto magamona dans lokuta OK devait dire venanga mon pao ka tangwa boki loko wana ton quartier la temba ye fallait pour mon akavé ne ba c'est jour en haut la kena pas ko ah petango ye veut dire non ah putain de merde petango ye ou quoi ah petango bi quoi mysti va ko tana parler a pianga bilamba ba basket mo ba baleine ba nini ba sérieux na talaka obina koma na bilamba na parler be batutu ba kimi yo si bilamba confi ba kolia yo a bendo manini benga bio bonga yo telelo donc c'est le côté wa on a nous un problème là été wanini yo kansi ko solo na mutunde eza koza na problème na été pour ça là pe mabe ya somba voiture pas ma voix ngoma yo ki ndo somba voiture en afade non a somba voiture na ye je me rappelle président Kabossé so ka se rappelle ils ont pas président Kabossé si je me trompe pas voiture en haut yo mona ngo benga mokolo voiture te selo déjà pe un bon te na pe son bon fade to ko la net na ba voiture bilo mona bon non jamais wani za ba les on dit ngana yeba ke asenga ngandika te voiture moi muke boya nazali na voiture muke c'est le azali besoin ça na clip na voiture na zaki iya zaki na senga pe na fali azaka na voiture ya marque wana o basi ba pesa ki posa na clip mais alinga ke za la d asenganga na autorisaka na bibo so beaucoup preuve mais après ya kana pe ko zoate na pimela epete après pa ya kana pe ko zoate maintenant troisième personne l'artiste fait rigola fiston sai aux artistes et comédiens à Congo lo nous on a fait rigola au les cas na plateau na biso oui na ba calculatrice à faire fallait pour pas efférer je pense qu'on a ba réseau sonner moto zo pede bazo finga yo oui na bisa ko ne bandela mi so ko bien ma vinga o ba tous ba finga comme na da ma finga si je parle de l'artiste efféré oui là non te non bisa na expliquer ko ke ba tous ba finga oui ba le comme na ma finga mais vous êtes un comédien à Congo il y en a artiste efféré bon un problème te ton un problème te ba tous on a un problème là tant problème là ba mais pourquoi il a comme nécessairement calculer un plateau fallait 40 000 places moins ça fait 5 qui beaucoup ne na yeboye nga na invité na non répondre na ba question na
Ngana eza live te na osala na Facebook nanga. Makambo na oluba e uta de ngai te. Et à makambo oh yo poser nga ba question nga na répondre. Vous êtes obligé de faut répondre. Nazo répondre parce que on a minute yo eza fiston. OK. Comme la personne. C'est pas ça, c'est comme les personnages. Je veux dire, non, répondre avec bas sentiment, avec bas intelligence, avec réalité. Ce qui vous posez une question est la réalité. Obi, kolinga mutu. Batu belé baye barate kolinga mutu la kisinini. Yana batu musu so kansaneti. Kolinga mutu, eza ko bombela la vérité. Et pourtant, kolinga mutu, eza koyebisa e vérité. Ngande na zaraboye. Na préféra mutu ebisa nga vérité oyo kosala nga pasi. Ke ayebisa nga lokuta oyo kosala nga sengo. Parce que mukolo na koyeba ke ezaki lokuta. E osala nga pasi koleka soki ayebisa nga vérité. Problème na nga. Ça. Kolinga mutu pe koyebisa na mutu wana vérité ni no loba ki na fait ngai nde na zaboye omoni ngande na boye tu as me fallu pour pas oyebisi faire vérité ni no loba na faire il y a calcul wana elle sur le plateau. Moi en termes de questions, quand vous posez des questions en termes de musique, on parle de la réalité, on parle de tout ce qui bat on ne crée pas. Si on a lobby par exemple na minute Fali Azali seul musicien au lelo toi en l'an 2024 ayebi likambo osala na l'an 2025 okope sanga deuxième musicien oyo yebi ke toi en l'an 2024 lelo mais ya yebi likambo osala na l'an 2025 tangela ma komwa musicien moko oyo yebi likambo oye akosala na l'an 2025. Mais Bissonne, c'est tout bien que en 2025, il fallait mettre à Stade de France. Mais toi, là, les musiciens sous les loups. Na pesika exemple, venanga muku abongo. Venanga waze quoi. Na l'élève, wana venanga. Vraiment, tous mes soutiens vie. Na décembre, il y a année au kaka. Ouais, ucholeka. 2023. Toi, na janvier au kaka. Waze ko hebe ite ka obeta na Dida Sarine. Yo mtolobi là mso alobayité azana ba projet azoruka ninga okota ils ba projet je pense que tout le monde a ba projet tout ça en fait ko kanisa ma lobby te na mouvement précédé biso na a tous un système ou bien un calendrier vous êtes sûr que bazali ba calendrier mais aujourd'hui moi je suis culturel nga ba finga nga d'abord ba théâtre na yo aux professionnels tana batu mbaba finga mboka na bango na langue na bango pendant que chinois a luka ça ndeni a kosa TV za na ki chinois pour imposer batu ki chinois pendant que lelo to na ba téléphone et yepena na Congo au koti na katiboye au koti pena tina ba ki les sotouin mais lingale yate mais nous avons un Fali qui vend notre langue. Pour nga pe ça c'est le quoi na yebi français té. Ba yeba ke lingala pe et comme imposer pour que bilongo nga pe ezwa valeur ata na sima Fali o yaza ko imposer lingala comme la plus belle langue du monde. C'est le lo ba comme lo ba ke o comme wario parce que ton confrère ngana Spiritas. Moi bando vando tant comme hérité ma musique t'as mis cet album Spiritas hérité. Oh non, tu comme une honnête. Oui, mais tu bon point parce que Babi tu défends trop l'artiste Fali parce que grand frère Nayo. Mais non. Azara camarade. Non, mais attends. Trop de Fali aujourd'hui. Moi je suis culturel. C'est là. Moi je suis culturel. Dans la culture, il y a les combats. Discipline oyo et ko benda pe discipline oyo. Biso toyeba Amérique na film américain. Chine lelo toyeba ke na Chine basala ke lamba. Toyo yeba kana Chine ba chinois ba danger na ba création mais kala biso to yeba ba chinois ba mama na bato bitumba bato kung fu chinois roya ka be boele lo côté bobundi mais Chine a s'imposer pour ça que non pas bitumba
Chine to ça la car mais toyebi Chine à travers Jackie Chan. Toyebi Chine d'abord à travers Jackie Chan, mais après toyebi que Chine baza maman la créateur na boy. So non répondre faut au côté la carte de réponse. Ba américain toyebi bango na ba commando. Avant tout qu'il ne soit États-Unis, mais oh, en Amérique, les lots, bah commando, bah bendeli biso, bah télé-réalité. Rien que esprit américain, oh commando à Chabiso et commissaire, bah on est bah meilleur. Bah imposa biso Michael Jackson. Pour Michael Jackson, Azala, meilleur artiste du monde. Abeta Eloni, à ça le concours na Congo. Mais attends. La réalité nous a imposé que Yende meilleur. On n'a pas. On n'a mukinde tout ça. Tout ça là na makambo. Tomona. Tout ça là na makambo. Oyo. Tolinga toboya komona. Mais c'était pas le moment où l'artiste a un concert le 20, le 21 avril. Où il y a une campagne à calculatrice na plateau. Au sali campagne, au sali polémique, mo tchap yoka, batika au sala. La promotion de l'artiste fait rigoler. Mais non, attends. Moi, je ne peux pas interdire aux gens. On n'a pas parlé de... Tout solo en termes de comparaison aux questions. Nga ayumate. Nga avri noko. Monde na zongi na plateau no po na na noko na ayumate. Na so komo na mafinga. Ba saleli nga ba opération. La pi bien na numéro na yo. Nga mona pe sabino bozwa. Toi numéro? Numéro na nga. Faut ça na adresse, ba bien adresse andako. Oh, mais numéro là, des angati. Tu es pour un téléphone, tu ah. Baby adresse à Palen. Il y a un gars qui a boli adresse ya. Nous sommes balene, qui a qui ba yebi de ya ah. Et même non, bilo no so balingi. Kaba n'a la commission le message. Ba opération numéro, ba tuni opération numéro na appelle nous. Auto direct mo be siko ça ça. Na za awa, na dépasse. Lancer direct. To lancer direct. Lancer direct. Fire basket. Lancer direct. Tala, au moins il passe ça yo, so tali kande na kolela. Kolandeli. Et l'équipe bato bakina ki soda. Kolandeli. Na ba makamu be na kola na ba mobile. Bolonga ka mobile na kola bilo mo be na sakana na ba camarade mo be bo bamba na mabele me ya bambili banga solo. Ba golo ba rebelle. Au moins ba goloa ozo benga ba goloa. Na ba gladiator hein. O sangisi bango na ba gladiator. Ozi ba warrior. O sangisi bango na ba spiritas. Avant Babotama, faire na maison mère, fali na quartier latin, héritier na maison mère, nga na zaka de ya sai. Ba yemba ba krina nga, ba obi na biloko na nga, bazana nu kuna. Donc nga pe na bayanga. Wana maison mère na faire ça comment la. Na bino ke bayanga. Bayo banane. Bayanga bali. Ba tuna ko so na ba fanatique. Bayanga, comment na ba bayanga. Ba bo dembe la ba warrior. Okite na lobi ke ba warrior ba bota mate, ba golo ba bota mate, mais nga za la sai. Et puis qui sai ya inapercité. Ya ke ba obeta nga, ba obina nga. Et wana ba orchestre na bango ba banda faire comme na bina OK na ba orchestre ba pomo na ke ba warrior ba bota mi ba kuta déjà ke ba yanga bazalaka. Ba yanga bazali. Ela bayanga mususu ape wayo abayanga. Mutu ata golo ape bayanga. Mais a opekisanga réalité te. A opekisanga ono mona te. Réalité ça calcul au mais na bino mais tamba ministère ko baleka na TV pena bobotuni par exemple kingani be. Ba olingana na bina linga vie de loin. Na bate ke au fil de loin l'équipe c'est mon calcul divisé par nini c'est 5. Je pense en ça la montée. Ah bah quand je suis fanatique de mais est-ce ngai na sali calcul ya Poni calcula mukie boy. Poni kamba ba moto epe dans le théâtre pe kamba sila na Bellevue au mona ke so mutu mo le clé ko nga linga Bellevue ba comme finga. Pas ba famille bota. En fait quand même na monde. Bino ba journaliste étant boy yamba biso. Oui, nga awana ye comme mutu la vérité. Bozwa monopole ya kolobate ya ba réponse net bo pesa ngo bato mususu ba na droit ya kolobate. Vous comprenez? Nga na vanda awa. Combien de fois bobeta kaka kindingu. Bota la date nga sake mission, bota la mission nyo so sali.
soi-disant yé moutaza porte-parole kuna manager nini muto communicateur afinga combien de fois ça yo petit ça yo mtamaboke nini boy et le côté kingana lekio combien de fois avant nga kutuna la calculatrice bino makambo bato wana basala bino bomona raté mais soka artiste comédien mo sali likambo bomona biso lokwa neti namoni concert na yo Virginie Manganga na okeli mawa parce que yé pas ça kalwanga le roi landeni veut dire ndenga isoki na ko sa position te yé pas ko sa position te veut dire pona Virginie Manganga bolimbisanga na ko kota na ba jeune bango te Virginie c'est normal à 5 interviews ba pimela ye yo siko te na ba par rapport anga parce que c'est qu'elle a dit na moni ngo trop bête trop bas na muto atanga parce que bango pela ba bato ba biso to retourna likam na français et loko pe baloba ngo ndeni no mais na l'accès ko na calcul tina tuna raté po en fait bato ba traiter biso ke bato na Congo bato bakasa ko ba koloba français ya ngonde mael ya mona Congo to sali avion mais so le ba français te o akazoba c'est qu'on a conscience siko tana mutarubi ke c'est yo so yeba e calcul pour ne koma banquete donc pour na e comédien ko yeba calcul te muto azo lexa Poutine l'air kuna avec tous les armes azan obitera comédien président Ukraine comédien tu veux biso no so ke Russie na Ukraine et le mois il y a une semaine et c'est Sili ça na ba comédien te ko kan sarate batba kan sarate que être un artiste et comédien c'est de rater toutes les étapes il y a vu ndesiko ma belle ce étape asuka boum de comédie. Fiston, est-ce que na ndenga ko lukaro bo maman tu veux pas présenter tes excuses d'un artiste Ferrego là? Oui bi na nyosho tolobaka. Excuses à na péché na infraction. Ah bon. So lobil kambu. Il y a une infraction te na kati. Il y a un péché te na kati. Ko singla ngo excuse te. Toi, ça le béné, bah, finga famille, bah, maman, bah, finga bana, ça te pleut. Oui, ezalaga elengi so batu ba fingo eza makamba solo. So batu ba fingo makambo eza ya lokuta. Par manque il y a réponse contraire na débat. Oui, mutu depuis débat donc si maman na dossier kaza na réponse té. C'est-à-dire bah finga ko comment na frapper au marabat. Na bina que ezalaga la vérité. OK. Comment tu frapper? Na bino que ezalaga la vérité. Bon atamula ndeni. Bon marabat. Bon mutaboma batu atamula netinga. Tamutaboma batu. Mutate kabarin ngae. Yo posé qui donc Congo mobimane ba bi mutate kabarin. Kaba et qui ra kaba. Mais tout on yo so bino boyebi wana mais bata ba boloko. Oh bato ba ibaka bato ba nini mais ko ndeni ngana libanda. Ponga nan. Je veux dire elle wa mwasi mo kitoko aswana na mwasi mo elomabe. Oh elomabe banda kama ka ndumbe. Na ba débat, il y a des réponses contradictoires. So mutalobi 1 plus 1 égale à 2. Si toi tu ne veux pas que 1 plus 1 oublie que 1 plus 1 égale à 2, prouve-nous égale à combien et par quel mécanisme? Moni. Tu as su. Na bolingo ba ela biso 1 plus 1 égale à 1. Surtout vous pouvez, oui, moni, moi c'est mon bali, c'est même dans la Bible, on dit l'homme et la femme, les deux quitteront leur famille pour devenir un. Toi, tu assumes un bolo baki. Mais t'as la caméra, non? Ce qui est allé calcul, ce calcul, voilà, on a eu maté. Autour de la question, so ba finga ni, mutu a fingo makambo eza solo. So muta o créer devait dire réponse à mamuta lobby boana ngote et l'européen au fingaé boana ngote vous vivez maintenant dans la création vous créez n'importe quoi donc mon donc na nyonso wana o s'excuser o sengani po salini so muta fingi par exemple muta fingi ona sai. Mon biso ngana chrétien croyant pratiquant.
Quand on est catholique. Biso, naba, église na biso, ezalara. So muta fingi yo, nakala na prière zaki, toloba. Nzambe nanga, limbisa bato, nyoso ba finginga. Bayebi eloko ba salite. Pardonne-les. Mais le prière exchange. Tala bato ba sabela na ba luzizi la kuna. Tala bato ba sabela na mangengenge. Tala bato ba sabela na ba nini. Ba sabela ndeni. Ba sabela na bato sous pardon te. Ba komi ndeni. Retour à l'expéditeur. Yahweh. Oh non ça fingi. A fingi nde mama o ya botai. A fingi nde tata o ya botai. A fingi nde retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Prière comment un retour à l'expéditeur. Yo ngote. Likamba ezala taram tazong c'est la ti famille mamani. Ouais, choke utina famille mamananga. Retour à l'expéditeur. Yo kana bisa. Fali Poupa Bolondo. Ana ba warrior. Ferregola ana ba golo. Na ba gladiator. Na ba gladiator. Hérité ba spiritas. Ba spiritas na ba sa. La costa za na ba costa. Bangando. Mugentonga les grands chanteurs. Colo virgule. Waze quoi ana ba cultiver. Kofi aza ba kofi ate ba kofi fi. Ba on a ba kofi fi. Jibe mpiala. Azana ba bonchic bonja. Bonchic bonja. Oui ranson ba oui rasonique ba oui rasonique ba oui ranson de kolo makambo opesa ba kombo. Ba parlementaire. Oui ranson azaki na ba saninyo yo ba zaka ba nini ba la zamba ba pia rujale. Ya zala ngono ya mboka na ye. Mais siko moi na ba toana nyonso. Pas faire le roi ba fan. Pas fali le roi ba fan. Mais mutu na mutu ayeka kana éducation oh ya uti na ngona ndako na bango. Koza la fan ya faire et koza la fan ya fali. Ezana éducation morote na kacho fali abando sabino ke lelo na linga na éduquer bino ba fan nanga. Bino bando yo ka ba nzembo na ye, bokom ba fan na ye. Mais en étant fan, chacun représente sa famille. Ouais, ba fanatique na ba. Ouais. So finginga. O finga pona finga ba prendre ba famille na ba. Oh, o finga pona faire été. Oh, ba famille na ba. Te o finga pona faire été. Ko bata mana sima faire été na fingi ça c'est pona faire. O finga pona faire été. O finga pona éducation o uti nango pa ya papa na la maman na yo. En étant gladiateur, mais tu représentes ta famille. L'éducation c'est pas de ya faire. Faire à bokoli ba golo te, à bokoli ba gladiateur te. Yete mutatangisa bango, ba papa na bango, ba maman na bango, ba batangisi bango. Quand tu viens insulter quelqu'un qui ne vous a pas insulté, quelqu'un qui n'a pas diffamé, quelqu'un qui n'a pas péché, je veux dire, na débat sur on a péché calcul. D'ailleurs, on a calcul, parce que ba bimisa mutuzo ba yangwana. Ça c'est yo beti calcul boy, ça to la so ko za mayele to za zoba. Ta la calcul contraire, il y a calcul yo beti. Mais tu as calcul contraire exacté. Mais ben injure ezali. Je veux dire c'est que moi je m'en fous pas ta la gloria. O moni ngai na famille nanga. Bana nanga. Déjà batu ba envie aka. O moni ngai na vivre. Batu de ba envie aka ngai pour na vivre alors comédie ka terre. Batu batala la vie ba nga bana. C'est pour ça on est orgueilleux, tu veux pas. Non, na orgueilleux. Très orgueilleux. Non, na orgueilleux parce que un orgueilleux ne peut pas accepter à la takola on a la taka. Apakula makalo na pakula. Na bon collé si là. Et là pourquoi on sous. Au bon yo tala Babylone, nga ça ba carnaval, ça ba. En fait bino oui kendo za journaliste. Ou chroniqueur. Mais na chroniqueur côté business pesali en étant chroniqueur. Je dis bino boli comédien, atikala comédien mais a exploiter côté business té. Je dis na nyoso to salaga. Ils ont un côté normal, ils ont un côté business. C'est à toi de choisir. Si on lingo tika na comédie c'est que ça batu yo. Mais si on lingo peindre ngo na business. O episango na biloko esala business. Loko comment ma casse na ba calcul na plateau. Ko ça so calculatrice ya calcul ya si là na belle vie. Et a chiffré hein. Par rapport au débat qui a ba vie. Et a chiffré té. Ya faire une fois les a chiffré. Mais ba ça loin les a calculable. OK. Ga ça les calcul les a calculable. Na moi ba tu bosso ba na ba performance. Comment tu peux calculer performance? Tu 9000 na yo comptant on 9000 places. 8000.
Il m'a dit donc yo oleki mundele comme 13 000 yo Marlène Kassanga tabaki 13 500 n'a pas parole et là aussi oyo bino bolingi nde yango wana en fait boy bango ke tant toza boy Gloria Olangi nga sai sende na boy na bana biso le mo tangi nga komba bana nga banda ndo moni nga boy sai nga kolinde bana nga ba kolite je veux dire na kolan na tangisi bana koleka ba millionnaire mususu oyo yibi na makala nelongi bana nga bayaka vacances na poto na makala nelongi pena boye ke na vacances famille mo boye bakenda poto bake vacances bazongi pekin na kolan Souvenir so mutazara na vine bana efo bakende tanga susu na étranger bakolisa ba classe ça réaliser ba rêve wana taka na kola na makala oui mission ya Nzambe o atindeli mutu na mukili le rôle ya mutu na kati ya mukili zali ko bongisa ko proposer d'arranger l'environnement. Lelo ba mon fleuri o to benga mon fleuri tant ba kofi ba ozo banda kuna mon fleuri biso to ba doa ba seka bam mais lelo mon fleuri za mon fleuri ah ouais ba ma campagne banda ka te nzamba sala bon qu'il déjà dans ma campagne non ba tout ba ne ba sali ma campagne nzamba sala mukilité mbala mo déjà na Paris na Tour Eiffel te monsieur Eiffel nde mutasala Tour Eiffel mais siko oyebi na yo yeba monsieur Eiffel ndeni na culture générale biso bato to tangi mingi te photo zoraba culture générale na vie oyeba mingi faut koyeba mingi yoko siko photo nanga siko culture générale na zwango wapi na bandembo fali basket. Fali mutu awayembela biso nani Thomas Edison. Ngana yobi Thomas Edison. La Tour Eiffel. Thomas Edison. Non, Thomas Edison la Tour Eiffel. Thomas Edison mutu sala ampoule. Oh oui, na yeba ngote na yoki ngona na 5e merveille. 5e dossier pardon. Thomas Edison mutasala ampoule. Mais a réussi ça, qu'on ça l'ampoule après 7 ans essai. Non, yo on a dit. Donc, culture générale. Culture générale. Donc, à travers Nzembo Fali na ebike, mutasala ampoule comme on a Thomas Edison et puis a réussi ça quand après 7 ans après 7 ans essai. Zolan. Mais ngana Gloria Olangi obi makaboboni to sala to meka des essais be simité totiki. Par exemple. Ndesiko Thomas Edison o sala ampoule. Ye wana ndesiko yo bo kilo bo fils ya monsieur Eiffel. Abala mwana Eiffel ya mwasi. Ah bon? Bon fils ya monsieur Eiffel. Bilo wana loto yo yebi fleur ba bengi peperomia. Yo yeba peperomia biso to kanga maka la fleur rose. Balona peperomia. Ba tiango na chambre sur la base. On a répondu à oui Non na mitu na mi pali fali abi ba to ba okufa bato liboso. Ba tumba bango bazwa poussière na bango wana ba tia na ba jour balona peperomia ba tia na chambre sur la base. Parce qu'on a comme kota na koti na Google na beti peperomia. Donc ils a fleur mobe ils a 1500 espèces. OK. Donc so oyekufi oyeboti mais ekufa na lumière elinga ekola na lumière mais lumière a moité lumière a mina yango ba chango su ya bajo noki motema na bukondolozo na bukondolozo azaki na koti na histoire azaki roi avant 1810 na bukondolozo ye mutaya na loi ya œil pour œil dent pour dent toujours juger batu en fonction ya likambo mutasali na tobolo ne moni œil pour œil dent pour dent donc ce qui ça c'est à calculer là bino so bon juger bon juger pe na calcul OK na calcul voilà loi ya Nabucodonosor. OK
œil pour œil, dent pour dent. La loi d'Italie. Mais là, on comprend un peu ce soir. Nandiam Momoso a une présomption d'innocence. Ah, présomption d'innocence, c'est où tu vas bien? Ah non, au moins, il y a une loi, il y a Nabucodonosor, il y a Epo, il y a Nabucodonosor, il y a Koufi. Après 1810, tu comme Sikoyo, na philosophie, il y a empereur, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Il y a une présomption d'innocence, jurisprudence. Bon, juger par rapport à mes bécou, par rapport à la loi. Donc, je vais continuer à Par rapport à ma chanson. Alors. Et puis, les artistes ont travaillé. On a culturel. Souci dans la culture à Congo et Kende Liboso. Par exemple, ceux qui ont un théâtre, na koma Gabon te, na koma Côte d'Ivoire te. Mais à travers Fali, si on a combien de Côte d'Ivoire, babi, voici Saï qui vient de la RDC. Babi de RDC, bah ça la makamba bien. Bon, on a Fali te. Je veux dire, il a élargi la culture. Il y a qu'à Fali te, les artistes. Non, mais il y a qu'à Fali te. Il y a Ferrego là, il y a Héritier, il y a Fabrigaz, il y a Kofi Olomide, il y a Weranson, mais chacun dans sa positionnement. Il y a des le problème maintenant, c'est le problème d'accepter sa positionnement par rapport à l'élargissement. Okay. Fali aujourd'hui, il n'est pas Fali par rapport au sommeil. Okay. Non. Il travaille sur ce qu'il est aujourd'hui. Alors, moi, je veux maintenant que, si vous voulez comparer Fali à quelqu'un d'autre, c'est pas mal, mais au moins qu'on puisse dire à cette personne-là, t'as le positionnement par rapport à Fali Yango. Le quoi tu as comparé yonaye, t'as le makambusko fusalaka Yango. Pour toi, l'artiste est Ferré Fassane. Makambwana ko code bango balingité na kombo na bango. Nga m'a posé mon truc. Ah yo bien nga peka na émission ba question no sauter au répondre. Non, tu sais quand on aime une personne. Quand on aime une personne. Zela nazoya boka émission te. Nana besoin na expliquer bino sur bien et loko nga na lobaki. Voilà, nous sommes avec un fiston Saï. Oh, merci à tout le vrai, voilà, vous êtes partout. Merci à Bolondo, merci à Chancelvi. Boni Bassangoya. Aspirine. Merci beaucoup à Désolé pour l'agence privée. Bienvenue, je te salue. Dadi Mavou, vous roulez. Merci à Yamira Chou, là, tu es aux États-Unis. Merci à Jojo Ngondame, la taille avantageuse. Ma mère Miline Zembatous, Pépele Yambetolo. Merci à Venanga, José Molomba de Caire de Béni Barcelone. Bengelanga avec Roger Kinkani. Bonissang avec Caps. Merci à Maëlle Sadiki. Merci à Choisi Matata, ange adorable, grand maître. Je te salue là, tu veux quelque part, tu ne suis. Pourquoi pas aussi avec Gauthier Mascotte. Merci beaucoup à Jojo Ngonda. Il y a Willy Mouchen, le véritable code. Il y a Edo, mon patas. Je te salue, merci. À sous les Kauka. Merci à tous les moments. Nous sommes avec Fiston Mavinga. Désolé, mon agence privée assurée à confiance. Rimarcadé, numéro 31, Victoire A55. A57, pardon, agence assurée à confiance. Au Tinibon, on a 12h juste. 12h 2 minutes. Aux a servi. Pourquoi pas ça chambre au basket? Jordan Miss, je te salue. Tout ça vraiment awa. Et au salabiso, vraiment bien ma cassi. On est en train de pratiquer. Fiston c'est ça là sur le au sala parce que il est là on besoin de luka bi anoko adjo il vraiment adjo tira la jo anoko lo anoko to kene kasi se manoko ça biso bien to so la na makambo belé papa bo senga kito yambaye to yambi to zo yokae bi ko do na so partout bo yokae Marie-Laure je te salue Marie-Laure moi quand je te salue news de star je salue à toi là tu es quelque part to so là vraiment et ça la biso bien makasi. Voilà, Fisson Rozo on a plateau, tout le monde a déjà pris comme un maille, tout le monde sait que c'est un plus égal comme tout le monde sait ma maille. Cours, tout le monde a classe ni quoi microbiologie on dirait. Moni voilà. Tout le monde 4 bidons, mi balai à vide. Mon cousin ndé mo on a verre à maille, na verre à vide. Na habité son on le bango bien, na pédagogie. So ko kiri na calculité. To na la matériel, ba bien matériel didactique. On a une pédagogie. La pédagogie. Ok. Ingo banine.
En fait, le roi, il est comme dans le calcul. Vous comprenez, vous comprenez. Na ina ngo siko na mai lelo. O mutu siko a comprendre, bato ba comprendre. Boy debiso il y a Fire Basket, il y a Jordan Miso, il y a Boy debiso moto soit ça bien à expliquer sont vraiment bientôt comprendre. Boli misana boy mai na plateau na bino. Mai kaka o boy ke. Mai kaka. Awa. Ba bidon oyo, milangi oyo. Na vide nango. Toujours le roi artiste. Babido wa vide. Oya video. Oh babidon oyo. Eza na mai na kati. Mais vide oyo, vidange. Yangonde ba artiste. Ouais. So bolingi to comparer ce que to kene bien na comparaison. Rebandela les sous. Na mona calcul. Na ba chiffre to comprendre te. Na biboy. Ba bidon oyo mibale oyo. Oza mai. Oza na mai. Ndenge mokili elingi. Ndenge mokili imposé biso. Donc l'artiste c'est bango mibale. L'artiste ni. Faire na falit. OK. OK? Ba F. Contenu oyo eza na kati siko. Mai. Toujours ngo ba toujours le roi neti. Mai oyo eza na kati affaire ya ngonde ba Gaulois. Mai oyo ba Gaulois. Oza kati. Oza la kati ya vidange o kombo nango faire. Ah ba Gaulois. Mai oyo eza na kati ya ngonde kombo nango ba Gaulois. Vidange o kombo nango fali. Mai oyo eza na kati kombo nango ba warrior. Donc veut dire mutu nyonso il faut à servir. Na contenu oyo eza na kati na ye espace oyo ekoka bango oyo ko sepelisa bango. OK? Fali atalabite nga na juboro. Kombo na nini? You arena. Na jusqu'à ba fan nanga po baza belé non? Ba na kati ya mai. Bango wana nde. Na kotisi bango. Chou bango wana na you arena ba okota, bango wana ba kotie ba bango wana ba koti ta ba wa yo bango wana ba koti poto na mai na montolo bango bien. Bango nyonso batondi oh. Siko batu ya ababi muninga ye atondisi nini na biso te tokokani totika ete biso pe il faut to sala eloko ya sali mais nakoluka ko sala eloko ya sali artiste nanga oyo azape na batu ebele na kati ba Gaulois ba oyo pe fo pe sepe bido ya boye po ye pe atondisa batu na ye po soko atondisi batu na ye olakisa puissance pe ya oyo. Alors bino faut travailler siko sur ye toko sa yete ke moni ne oza boye soto cheli osko Adidas Arena omoni te ke ata soto che bazaka au premier jour to est sous deuxième jour bazaka donc par là la lingana lobanine Ferré c'est un grand bon sous-estimé était question fallait abeti awa bino boyele biloko mike po yepe za na bato o yepe fo atondisa c'est que 9 mai makambo na oloba eza kake makambo nga na oloba na muto pena aza pena muto atie bwania atie kanda te eza na avantage à faire parce que na oloba nini bino ndeli boyela mutu eloko aboye et pourtant yaza na mai ebele boye pona nga sikoyo bakolo bata ya moni lukwa ya sali boye biso pe to lakisa parce que beaucoup qui sous-estimer mutu te c'est un bon c'est un grand. OK. Donc, histoire nanga yango wana, calcul nanga yango wana, donc veut dire, bon sous-estimer Ferrego la té. C'est un grand chanteur. Et puis, Azana ba fan. Que lelo so bobi que Ferrego la Roberta stade. Il y a Paris.
Comment on appelle etondi. Mais alors, ce qui a sa bongo, tout ça, les makambo, ils ont un niveau naé. Tout les makambo, ils ont bima inférieur par rapport à Mouto, à sa adversaire. Ok. Explication nanga yango wana. Explication nanga za teke. Siko naye siko na bon. Siko tango bino. Boche boy. On a Mouto azo monake. Donc, il y a ça ebele koleka bino. Or, bino peut boser belé, mais sauf que place ba servir bino. Ils ont mouké. Ça quoi maman mo boy alambi biloko ebele pour na bana mais a servir ba on a ba sous tasse. Bidon et quand combien de verres Yamayo? 3. Au bébé ça calcule. Donc je dis en fait ce qui batrouga ba c'est bazo loba. Il faut que luka ko kota na fond ya likambu. OK. Kotika la na forme té. Zomona kotika la na forme té parce que c'est la culture ya mboka na biso. Biso on a besoin ba héritier bazala. Okay. Ba frère bazala. Ba c'est bazala. Omoninga batu balobalanga c'est ça tika théâtre mais c'est ça. Koyeba kotika likambu tango comme on a danger na likambu. Ba hermani pe bazala. Et le connaît esanga na mboka na biso culture ya alternance. Tala kanga na jeune na jeune. Mais na tikeli pe baninga mususu. Donc la moni va comparer à Herman. Na pesi Herman Mbote. Na pesi Herman Mbote. Alekio Balobi Herman Alekinga parce qu'il y a aussi la théâtre en français. Alekio ngala sa lilanga. Mais et vous allez sengote pona nga pona nini baleki to bandeko ba esima baleka obiso sala. Baba c'est likambo ningisi Afrique surveiller le fleuve yon et l'eau monter ningisi Afrique. Ah bon? Babi a surveiller le fleuve et mais tant batu nyonso babi naka. Ntembo na musique ata babi ne pas kofi. Et ningisi Afrique te. Yo mto bois kita? Yangat. Ya yo mto. Babenga ngo continuité. Ba canon ya continuité. O sali likambo awa mutajonga memiango awa mutamemiango kuna za ba canon ya continuité. Merci Herman pour ton message. Na sepelmi. Te message na tchaki pour elle sabatuke beaucoup comparer ngana légende na ngaité. OK. Mais après maintenant l'inspiration ils ont une source na. Ngana ko condamner nzambe te soki source inspiration na ngeza lingala. Na s'inspire bien na lingala. Et déranger le babelo ba lingala. Et déranger ngana ni batu ba sous-estimer au bazali. OK. Fallait imposer lingala, la plus belle langue du monde. Bino boli ko imposer langue na bino te. Mais biso to mona ba musicien ko finga français wa. Et puis batu muso ta ba finga mutu. Te ko finga français te ko yema na français. Et lo papa bino mutu munene. Mais yo o finga su mona musu ta papa bino mutu munene mais retour à l'expéditeur. So fingi ça ça. Ay bolo ba français te. Il faut ta la leader no zanan. Ah. Donc pour ba no finga ça ça. Ay bolo ba français te faut ça ba Kofi Fil. Ça c'est obisogi. Faut ça cultiver. Ça c'est pardon soki rofinga. Ça ça kaibolo ba français te. Faut ça faut ba rofinga nga bon internet ba Kofi Fil. OK. Ba cultiver ba towaze quoi. Ba ta Blaise Boula. Ba ta Blaise Boula. Ba ta venam so Jean Goubal. Ba ta Jean Goubal. Surtout bango pelande bango ba ko faut finga nga pena bien. Na boko kita mingi po boya ko esanga suzuna côté mususu. OK. Peut-être n'ena bina mai boy. Va comprendre. Bao balingi ko finga. Tu vas comprendre na mai. Eh, bao balingi continuer finga. Numéro yango ngamo na opesa. 0043 00 plus 243. Ya Willy Mouchen. Ya Willy Mouchen ko Mboka, le vieux King Makiadi. Un Canadien de plus au Canada, un Congolais de moins au Congo. 00243 9 8 27 1500. Soro kangite ndena lo babwe. Luka théâtre soro bondo. Tcha, tangu na lubara. Mouvement. Boy ba to komi na chombo. Numéro na ngeza 98 09 98 27 1500. So na soro bondo moni angote. Kenena
na mamicho au moins attends to jouer na masirika to senga na ba numéro na pesa ngo 09 98 27 500 na Jésus de Mbandaka oya alinga benga nzambe azwa numéro 09 98 27 500 mon numéro adresse andako au moins numéro oyo avant Gaulois gladiateur Obotama numéro ezalaki avant Warrior Spiritas Aya numéro ezalaki donc nazwa déjà makamno so bo finga yanga moko ya sambino na message na sala ngo 22 ans nyonso bo mona na otanga obo koma na otanga ba message nyonso na ba man ba voice na oyoka oh mais na prière na nga na lobakaka retour à l'expéditeur voilà ça donc il faut ça na suka maintenant si comme on a présenté l'artiste héritier Gucci Watanabe ngana siko Spiritas voilà moi na ba classement siko net na ndenga lelo so bina to sa classement ba musicien héritier deuxième koto simbi koto yo eningisi banzoto na bina yo héritier ok c'est bon ouais tika Watanabe en fait banzembo oyo banzembo ils ont ba cours na kati ok omoni yana ba cours na kati vous comprenez on dit que koto simbi koto ça la bonne que pour un temps pas présent Fatina biso beton na biso yo héritier en fait et là sali na chemin de la gloire Watanabe mon ami et tant que Spiritas tigana peso grand merci mon frère et là sali na chemin de la gloire abi aboyi ko vendre ko sangisa ba papa ba mama ba na bilenge sani moko na chemin de la gloire mutu na mutu a trouvé gloire na na kati chemin wana neti biso ba Spiritas ba ancien victorien de se retrouver pe vous comprenez donc ba victorien de se retrouver banzembo za wana kitoko na osenga na bato ba consommer ngo to la paye cha date ye peut ça les calcul boy moni héritier aza parmi bato yo ba servir musique ezonga na poto parce que ba risque au ba héritier bazoa ça c'est vrai et serva peut-être venanga pe fali pour pas kota la pe nandula héritier batumbeka yango bakata ndule parce que biso elon to ça la potent to betandula ta batumbika ça c'est vrai mais ndule kata maté ça c'est vrai et servi des leçons peut-être du cas pasali lo wana yango montanga obeta merci batumba koleka bakar mais ndule kata maté ça c'est vrai vous comprenez donc likambo boye eko servi leçon na likambo boye ok nga on a reçu ça dans l'émission une dernière question babi boza matanga merci sai obosani ke bona matanga bami bombarata ozotambola ozosomba bilamba ozokanga ba photo ba monona sous mabe banini respecter à grand frère wa kufi à théâtre pourquoi pas komi bomba nan boza non sona sodi matanga et condamné na kufeli collègue amsala na kufeli collègue amsala na ba société to rappel na ba degré yo quand si ne jani akufi be pes na sala ba ofutanga ba opiangelo kote mais ngelo bake naza de cœur na e pexangate na sala peut-être biloko etikali yanzela bisotu ko sombelamba izangisi mutu mawate bon soki par exemple na peska exemple mutu mombe abenanga ça c'est ndongo kende poiriboy julanga $4,000 nanga sombelanga Weston siko ngala ni nazonga nake sombele Weston lokola biso pe batama talana bona lakisa te ba en fait omoni biso bat balinga ba bimisa biso ka lokola neti yoko sa bongo te mais tant bat ba sala ngo e botela bango makambo en termes de business nous sommes des vendeurs de l'art non palpable. Ça veut dire nana et le côté au muta ko simba pour étudier valeur
art nanga pour ça art mon côté palpable et alors quand mutasali chaînette oyo soki osimbiango soki opezango oyeba valeur nango mais na biso ba artiste omona ke na biso ba artiste omona ke soki olakisi oyo zate moyen batu ba respecter yo et ate faut pas ba yeba pena que ça c'est pas somba Weston ça n'a rien à voir na matanga ça n'a rien à voir na matanga toujours là tout ça na mawa mais mutu wana wa yebisho makambo wana et ba comment qui tango pibiaki otanga ete mais ye mutu wana ye to wana matanga ye abana commenter ndeni et pour poster kit ye peut faire tika na titi il y a des comédiens mais attends faut pas tout ça à la part des choses tout ça à la part des choses. Voilà, merci beaucoup fiston Saïsé, tu repars quand pour Kinshasa au Kenya Matanga. Ouais, non, Kende. Vous comprenez quoi et que ils ont Kenya na Air Turkish. Ouais. Et comme un mercredi, ngana longa mercredi na tongo. OK. Na Air France na komi wana na ba 20h na bengisi batu tout o balinga ba monanga fara aéroport bon aéroport ko to lela jani ensemble on a rasi ba bétonné kasi ka wana peka o alinga pe jani te ayeka ka o papa na luka ngato kutaka wana MS MMA kamwele ka l'aéroport MS ça ba golo to ba kande ba la no l'aéroport te ba kanela omi réseaux sociaux ça quoi jeu vidéo mon muta betane jeu vidéo na na ndako mais boye au sala ngote yo kasi ma mona to sala na ba jeu vidéo ya to sala libanda yo mona ba chimiti te ba na ba beta na match ya football mais kango kanga maluketo donc na bien jomo ba benga na ba tout so pe na benga na yamba yo ça yo place na ozwa yo na obeto na bi d'ailleurs mukongano to kuta no bano ozade OK boulot yosko otika boulot na yo place okende oba na bundisa mutu okuta na osala nini azala OK musala na terine siko otika na okende musala to bunda na nuto mais moi singa moni yo mukolo utokuta na ozala na pasa oboto OK bota donc otika OK bota moi no poto bunda ça va pas problème donc mutu no ça na ma responsabilité là wala daka ki fanatique olingo ça ki fanatique plaisir na musika tayo ça kana pona obunda mutu ayebi yote famille na bino ba yo kasiko ke en fait tant yo bunda yo na intention ke yo muto obeta faut faire très attention sozo ke bunda na muto na bunda te ça c'est vrai so boule siko ke oyebe na buki yo loboko ya brino ozong siko na ndako moi sino ya brino loboko ni bandulo na tikiang na tiki mama bandulo bambota trop na pesa de bambote na pesa bambota trop na ya Willy Musheni code mboka 00243 na pesa vraiment ba grand merci na Parisien Noir Hervé Mafinga senga mama na pesa mbote na ba basket nyonso bazali awa donc basket héritier basket chango basket fire basket famille basket na pesi pe mbote na chroniqueur na biso MMS et puis na bo sanité Bombele Greco 50 pays donc ya maman aventurier maman na comédien na va na chérie senga fort na pesi mbote na Stomy Akafulek na pesi mbote na président ya bana babola mon ami personnel Igela Coiffe Ikote na pesi Igela Coiffe Ikote na pesi ba mbota trop na bosante Serge Mbokila le président de tous les bana babola Vemai Kimakema le patron de tous les artistes et comédiens katangé beaucoup la province il y a yes quoi kanga côté wana Serge Maseba OK na pesi ba mbota to na pesi mbote na ba collègue na nganyo so ba artiste tokutana toujours na matanga to le lando na biso
il est bien, tout vraiment au balinganga, n'a pas si on bambote trop, tous ensemble. Je sais que la vérité blesse, mais ça reste la vérité. Si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas infraction. Merci beaucoup, Fiston. Merci vraiment. Je suis flattée. À Rolé Kassoun, émission dans l'invité par le merci à Bienveningoyi. Merci à Bolondo. Pourquoi pas aussi à Fallon Bola, je te salue. Merci à ma mémine Zemba, tous Pépé Lambetolo. Désolé, l'agence assurée. Na pesi mbote na Mamoune. Na pesi mbote na Mamoune. Vraiment, ma Mélodie, Maman Lydie, Nanou Diamant Noir. Donc, à toute la famille, quoi. Bah, félicitations, on est ensemble, donc, Kito Guato. Merci beaucoup à Yadjojo Ngonda, la terre avantageuse, Papa Nanata Kelvin Ngonda. Merci à Fabo Simulele, Papi Kaembe, pourquoi pas c'est à Blachar. Mais pour notre le tirer na pointe, Kolo Masolo. Donc, les grands maîtres choisis Matata. Ange adorable. Ah, vraiment, grand maître. Grand maître choisis Matata. On a payé vraiment, bah, grand merci. Bah, merci, Naïe aussi, la thé. Tous ensemble. Merci beaucoup. Ceux qui bolingo finga Fiston, après ça qui numéro naie, numéro ça reconnu déjà banda 22 ans et même numéro fidèle aller à Racine Moko. Donc ce beau finga ba message ba commentaire il est là à répondre à bien ça vraiment bien merci nous sommes arrivés à la fin. Bye bye.